des fauteuils roulants des handicapés. On a défendre les personnes handicapées, on a la validité. Condamné bandi côté, na yebi ke bandi ko bazana passe. On les a passé parce que ngana yebi bango ne ba vivaraté. Parce que okol baté ayo ko senga mbongo te. Ceux qui a sali bongo te place à kozwa, izati. Pa bandi ke belé, ndeko mususu ko zilaka vendredi ekoka, na samedi. Parce que place à kozwa là, izati. Ngana ko condamné te mais yango ndena ko lobake. Problème les amis du gouvernement il m'a la solution awazwa problème ana na maboko ayemo gouvernement ndia kusisa makamana nyuso na balabala mais OK to yebi na époque Zaire jamais mon avec la balabala. Alors ce bien Boston Bisopé il y avait des demande pété ça je dis à chaque moment que je parle que j'ai pas un problème de téléphone il y a des qui n'a mandi non juste que nabi qui na aide na kosenga kaka biso handicapé tout le cas tout comme on exprime moko ya bien hein tous apena biso na bolingo Sivi yaka sivi na natondia wana posa bolingo Amerike balobinga no to betatu na planète Vénus Mars et Jupiter Ousmane baba tata bande ko bana mikolo pe baleki boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka na te boya ebele ngaja na sila s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato ba s'abonner ya mingi na Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Sylvie Mode officiel. Suivi. Site ya Maman Nabiso. Sylvie Lokeba. Bolingo ya handicapé. Abonnez-vous. Abonnez-vous na site oyo. Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Boya, boss abonné. La officiel TV Mode Sylvie TV. Boss abonné na site ya Maman Nabiso Sylvie Mode TV officiel. Boya boss abonné, boya ebele. Boya hésité, boya boss abonné. Boss abonné, bokozwa makambo ya kitoko. Boss abonné, ba diversité nyonso ezali. Makambo kitoko sans polémique. Parti prité, makambo moko ya malamu. Na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya Maman Nabiso Lokeba Bolingo ya handicapé Maman Sylvie. Bon vraiment ebele ya kwanda émission ya bino parlant les handicapés personnes handicapées là l'essai et l'unique émission au Tubeka de personnes avec handicap na kati mboka na biso RDC particulièrement na Kinshasa. Le plateau na ngai na bino invité je pense bien beaucoup monde na na c'est pas ingénieur bien kolama afon la caméra biso pour tout le monde invité biso mon kolo molelo. Bonjour papa. Bonjour papa. Bonne santé. Santé ça bien. Alors papa, vous avez émission de la famille personnes avec handicap justement histoire de mouké n'est comment qui handicapé ceux qui va nous super croyer ba. Bon ngai maladie oyo e bandanga na début à âge de 2 ans. Zaki polio nezwakanga bon na période na biso to botamaka polio banoye bango tezaki neti fièvre osali fièvre makasi babeti otonga lero okei no dispenser babeti otonga omona na moment moko batiki bomona makolo nyonso elembi ezaka polio na âge ya 2 ans yango wana nde esalanga boye style nde nakoma boye nakendeki na bamama wana tozali na système ya chopo na Kisangani otala kaka kuna ezali na mwa na capitale eza différent bamemi ngai pa baféticheur lobi mwana na bino akotambola bakokunda na mabele bon esalama te ti kotambola lelo ngai nakomi kotambola besoin grâce ya bamemanga na hôpital ya Ime na Bakongo. Ni comment qui handicapé est-ce que les familles qui proches na eux qui loin na eux parce que tu peux sûrement handicapé moi qui faut s'occuper de soutien c'est important ce matin mais quand même yo je moi faire ça du bota
Bon ngai mpo na famille na ngai nayebi te mpo na famille na ngai nayebi te parce que soki bandikape ebele baza na bafamille neti oyo ya nga me bandikape baza na vie ya bien pa famille na nga mpenza batiaka nga mpenza na valeur ya motu to se comportaka bien différence ezalaka te barespectaka nga mpe makasi nesi oyo sensation oza bandeko no mosusu ya bacamarade baza bavalide osatika complexe to osatika ke to ndenge moko tonga aza handicapé bango baza bango bato ya makolo mibale bon ngai amapa ti akozokola ya banda okola wana bon ngai amapa nalingaki nanu sport mingi bon ndenge nazalaka en tout cas eza tali na banda okola natindi nakoma lelo naza complexe te parce que naza nanu sportif mon naza sportif na obima na bamillier na okende mpe bacompétition internationale bon okende okutake na stade oyo bokoti omona le mosusu mpe na stadium bato baza ebele en tout cas nazala so complexité complexe mpenza deva bato boye ezalaka mpenza lisusu te vraiment to avance mission biso complexe pa papa ezalaka te j'ai oublié même na début otuna komba papa bayesi même na début de ces âges bose même komba papa se présente kombo na nga ezali Bokota Gabi papa Gabi oui to avance papa Gabi na émission biso papa Gabi il y a beaucoup de personnes même yo ko vanimi qui sanga même qui tsa monsieur les personnes avec handicap comme au moni bango mais même sous bazaka un peu considéré na kati société tout na mabota na bango plutôt que dans la société est-ce que vraiment vous les handicapés vous avez considéré même elles avec qui sanga avec qui ça est-ce que vous avez bien considéré la société ba intégrer comme si toutes les personnes vivant avec toutes les personnes vivant bazalaka bon ngai na oki koloba boye ne bandeli nanga na bina botama na kisangani mais nakola awa na Kinshasa parce que nayaka au moins na âge ya 2 ans na hôpital mais kotala ke ndenge yo lobi bon okotala mpenza vie oyo biso tokomema na kati ya mboka na biso ndire bakonsideraka biso te en tout cas nakosenga na l'état oyo ya biso aconsidere biso bandikape parce que soki otali ngai monde nakoloba boye eza ata na niveau ya sport tozala mwa rekile le mosu mona tokobima toki bacompétition le mosu mona mpe frais d'émission eza te olandi handicapé mpenza aza motu mo na mboka na biso asufraka bakoconsidere biso mpenza te malgré soki batieli biso ministre en tout cas tokomonaka ndenge moko ndenge akala kaka changement eza te ndenge ministre azalaki ndenge aza te changement eza te parce que changement eza jamais omona handicapé na balabala asenga mbongo Nous avons reproché par ma Irène, comme le ministère, ça fait déjà 2 ans. Nous avons reproché au besoin de ça dans la salle. Bon, on est allé au gouvernement, on a vu que le bas, il est mort d'atala parce qu'il y a pas outil dans le monde de biso handicapé. Avant de peine à biso, il y a pas ce biso handicapé tout le monde. Il y a des gens qui tant que délégué na biso, ministre délégué na biso. Mais ngana kosenga ekaka, maman continue musala na ay ba passe na biso. Ay ba pe ko lobela biso na gouvernement. Mais pour les handicapés, je pense bien ils ont ministère délégué. Pour le ministère délégué, vous êtes très à l'aise. Vous avez votre propre ministère. Vous avez secrétaire général, vous avez identifié tous les handicapés par commune, par quartier, vous avez identifié par province. Est-ce que peut-être que plaidoyer pour les handicapés, nous avons pour les handicapés, peut-être pas autre émission à travers votre moussous. Bon, on a vu que le ministère n'a pas ministère Affaires sociales, le ministre délégué à personne vivant avec un handicap. Bon, on a un ministère qui a vu que ça là, Moussala n'a pas mis moni parce que biso tolobaka tolelaka mais tout le monde a kaka changement moko ezati alors tosengaka penza neti na président de la République côté na beta cité surtout côté des personnes handicapées parce que côté la kelelo et ça la biso mususu pe passe côté lelo mususu ke na nzela okuta aveugle ya osenga mbongo na balabala mais OK toyebi na époque ya Zaire jamais mon aveugle ya bimana balabala et ça la mati lem soupe ko tout bango boza penda passe eza question gouvernement de parce que vie na biso ba personne vivant avec handicap na mboka o il faut gouvernement de atelemela kaka asala makasi po biso to zala malamu so gouvernement atelemela en tout cas tozaka toujours batokolela vraiment to avancer na papa Gabi na Itali bongo
de personnes vivant avec handicap. Je pense bien pour moi, chaque fois que je parle sur les handicapés, et ça se passe au moins Brazzaville, handicapé pas vivre bien, mais dans le Congo Kinshasa, handicapé pas vivre en passe. Quand on fait un handicapé Congo Kinshasa, ça se passe. Mais politique ni au président il plus gros nango. Puis la vision nous qui nango le ministère délégué avec handicap petit maman Irène. Vision nous qui nango pour na ba handicapé. Et ça nzela ou comment bon na niveau ni tout yeba. On est assez belé. La forme nous surtout avec de bazali au portugal ba awa. Surtout tel bon côté à Rompe Mandela. Je pense bien partout bazali. Soit na victoire awa, je pense Rambon na Boutou, je sais pas moi. Pourquoi nous sommes s'est passé dans l'état encore responsable mais jusqu'à présent rien n'échange, rien n'échange. Alors il y a aussi là tout le monde peut revoir ma camerounais toutes ces personnes avec handicap. Alors on va même chose was équipé na bichungo bila on te kama puta mo ba trafic ba sala kawana depuis quand nzela jusqu'à présent mais on va ça au assemblée générale de Simba quitté on est toujours et le groupe bon yangwana depuis quand nzela parce que retrouvera sous souté mais ça je ne connais pas autorité pe mama Irène yem za mo le na binu reta gouvernement ça je ne connais pas bon est-ce que pas le baka na conseil des ministres je ne sais pas bon papa journaliste na vu que le belo boye bon toleli mingi handicapé personne handicapé na mupanzi oyo ezali neti organisme nyonso hein eza bandeko na biso beach eza atana neti na niveau sport eza atana ba niveau ba ONG vi na biso eza toujours kaka kolela ezali kaka souci eloko na otako le bana papa journaliste ezali kaka gouvernement nde muto kosala makasi po mbongo wana ekoma parce que eloko na koloba là na sala voyage mona Goma même problème ezali awa na kati ya capitale même na province ya Goma bandikapi bakomi souffrir o bakatisaka nini Rwanda bamatisela bango nini taxe ya makasi o mona ke on dirait handicapé na mboko akomana neti mutu mususu donc esalaka biso passe to cela pe na bandeko ya Goma donc ekoma de to comprendre penza te papa je moyen expliquer na loba pina eza nde mawa na mboka na biso parce que toleli to komona na biso changement te bon désespéré comme on voit na foi bon qui un jour changement te espoir ezali papa journaliste eza eloko eza nde passe na motema mais espoir ezali na ngote nzamba kosunga na kanisi nino ba président de la République a Rolanda akomona ngona bilili espoir ezali toujours ezalaka malamu ezata maman délégué na ministre affaires sociales espoir ezali toujours dans la politique il y a union sacrée de la nation où on peut espérer toujours qu'il y ait changement et ezala nous venons toujours parler à ces conseils des handicapés changement et quota non différenciation on a ezala manière zaka liboso ne trop minutes ezala parce que nos frères handicapés nos sœurs nos mamans nos papas handicapés ne vivent pas bien la difficulté à ma casse énorme mais pas si nous avons bisous ba auto avec donc passer tu veux que crise ezali est-ce qu'il y a vraiment un projet moi je me pose la question est-ce qu'il y a vraiment une politique qui parle des handicapés dans ce pays est-ce que maman Irène moi je me pose la question est-ce que maman Irène à la politique ou dans des conseils de ministres puis on rappelle mal parler sur les handicapés de plus handicapés non il y a qui n'angote Patrick Mouya en tout cas ça contre il y a quoi il y a réunion qui s'est passé les 6 août il y a des ministres de l'agriculture il a parlé des choses il a cédé des dossiers il a parlé sur ça il y a autant de dossiers qui se parlent là-bas maintenant j'avais attendu qu'il y ait un dossier on a parlé sur les handicapés projet ou vision sur les handicapés il n'y en a pas. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui est primordial, on ne le fait pas. Ce qui est un peu compliqué là, c'est la confusion. C'est ça que tu dois s'accrocher dans la confusion dans la tina. Tu as pu revoir ma réunion sur tout. C'est très important. Très important aussi que tous ces gens, ONG, surtout handicapés, ils ont des sous-soutés. Et qu'ils ont wapi. Est-ce que il y a vraiment une vision, il y a aussi un corps dans la ONG, et que surtout handicapés en boka oyo. Parce que vous avez beaucoup de ministres. Ministère, je peux dire, mais ONG mais sur le ministère, ONG qui peut le faire? Qui peut signer des accords avec tous ces ONG? Qui? C'est vous, maman.
Peut-être nous avons pas de handicapés. Ni nous pensons pour na bango. Je pense bien tous allons na funa et au travail na funa pour handicapé, il y a centre funa. J'étais là présent. Je vous ai posé aussi des questions. Mais jusqu'à présent, vous pensez ni. Vous avez dit que vous retournez au centre handicapé. Il y a un projet. Mais jusqu'à présent, c'est réalisé déjà. Dans cette funa, c'est insuffisant. Trop de personnes, peu de salles. Dans le centre Mouchine, on ne parlait même pas. Dans le centre, il y a quoi? Oh, personne qui me sait, dans le centre en Gilles. Il y a des choses qui doivent aussi ça déjà. Parce que bientôt, dans les terrains, tout ça va image. Centre Kitambo, on ne sait même pas combien de niveau. Il y a trop de questions. À part mon centre, c'est toujours insuffisant. C'est insuffisant. Voyons voir. Nous sommes au ministère délégué. Et sa différence, la bannière surtout handicapé va vendre dans Kinshasa. Donc c'est un peu ça. Alors, papa, mon corps sur les handicapés, c'est la balle, surtout dans Victor. Je pense que mon bon chaque vendredi, pour mon arabango. Ça me donne moi que handicapé, ok, place on va payer 100 francs, moi 200 francs. Il y a sûr que à sa sorte pour vivre dans le monde tout na boutou na bar handicapé moi que aussi on se insulter. Ben il y a ça pour bobo septembre. Ça au soit handicapé. À travers ONG na bino to association na bino. Bon ngai na wi ko le batang sportif. Comportement bon akolo ba comportement te bon moni vie o to memango na kati ya mboka na biso moya ko condamner muninga izate pasi ko tala muninga mususu place ya kozwela lipa izate wana na ko condamner mutu te pasi mutu ako penser na vie na ye mais ezalaka nde pasi parce que ko banda tongo otambola le mususu mona mususu na 12000 mais sala ngande pasi biso nyonso tozali bazangi to kobunda kaka mais ngai nakoki kosala yango te parce que fona na mipesa poa nayebi ke ebele bayebi ke botalaka capitaine équipe nationale akende kosenga ba 100 francs ezala pena bien te mais nakondani bandeko te nayebi ke bandeko baza na pasi wana eza pasi parce que ngai nayebi bango nde bavivaka te parce que okolo bate ayo kosenga mbongo te soki asali bongo te place ya kozwa eza te pa bandeko ebele ndeko mosusu akozwelaka vendredi ekoka na samedi parce que place ya kozwela eza te ngai nakokondane te mais yango nde nakoloba ke problème eza mingi gouvernement ye moko atala solution awazwa problème wana na maboko aye mo mutu gouvernement nde akosisa makambo wana nyonso. Vraiment. Alors, vous avez capté l'équipe nationale. Est-ce que vous suivez un peu l'équipe nationale de Sabino? Sur quelle compétition, match national ou coupe nationale, il y a fauteuil roulant. Est-ce que vous avez rappelé tout ou ça toujours? Ngai na nini na sport compétition internationale na kinemi na javelot na la 100 poids. Mais pour le moment, tu préparer compétition à 9 nations na coupe du Congo na Eozana Sud Kivu. L'état passe à son rabino pinenge tout le monde a l'équipe nationale ou ya football les alaka ndenge basket les alaka basket ou normal notamment les alaka tout ça est-ce que bino peut différence alaka to après montamment to bino alaka différence ezali na ndenge nini pour le moment ba nini ba équipement biso to sala lango za très cher vélo mo coûter moins na $3500 mais tous en partenaire na biso CICR ye mutu apesaka biso baéquipement mana ezalata bavol mosusu biso tovoyage yango na compte ya CICR partenaire moto akosunga biso eza CICR oyo apesaka biso mpe bavion na ye tokovoyage nango. Bon l'état yasalaka nini de sa part namoni soutien ezalaka mingi ndenge eza quelque groupe mosusu eke na Tokyo mbongo tokozwa ya l'état na oboya yango te mais tozwaka mingi le mosusu boke Jeux africains Jeux olympiques esili mais ke boye l'état financier neti bien sport handicapé ezalaka mpenza te na bino ozobunda organisation biso moko nde tobundanaka ezala tala miso bavelo na biso eza malade à part kaka partenaire na biso nde moto atikaka biso te bamindele ya CSR wana bakoza tout le temps baza na biso réparation ya bavelo mwa voyage bango bakosunga biso epuis ezala ta mpe ndenge baninga moi 4 personnes ba que Jeux olympiques na Tokyo. Partenaire na biso bimisi pe moi eloko basunga baninga. Vous avez la fédération? Fédération ezali.
Mais yo kana raté fédération yo kana raté. Fédération neti na basket. Basket ezali pa ya président GG. Une président du comité olympique. Ezali madame Betty, professeur na médecine physique. Ba discipline ezali parce que ça ba voler, ba tennis de table. Fédération des fauteuils roulants des handicapés. Na ko défendre personnes handicapées, na ko ba validité. Ba discipline wana ezali. O to salaka. Parce que ngana osinga ko tuleer mususu pe, non sala ba émission na personne handicap, luka pe jour mususu. O passer pa ya mobile ya ser nanga, amema pe kuno zo mo be stress ke o mona ke bani nani ezali. Toya tu sais j'ai bien toya ko ba imagine bo saka ba entraînement parce que il faut toya ka ba derrière état, ils avaient fait 10h 11h 12h de bo ici déjà, mais prochainement toya. Mais tu on va ceux qui pendant l'état pe azora pe en charge, nga zoka Léopard pe nga zoka pe fauteuil roulant national na biso en charge. C'est ça tu voulais plutôt ba. Mais na moni na président de la République Fati na moni ke a ko sala pa na batutu. Na ngasi ceux qui tozana sorti. Pour le moment, nous avons préparé sortie à 9 nations. Et vous avez na Kinshasa, na Monique, le président a reçu pas l'équipe africaine qui est handicapée. Na Kinshasa. Vous organisez, fédération s'organiser. Mais je vois toujours qu'avec le ministre, je peux dire, il y a sport à place Ouana, j'oublie encore le nom, le ministre sport à Zawana. Je pense qu'il y a trop proche, il y a la discipline union sur le sport. D'abord, ça dépend. Comme responsable na biso ba comme là. Vraiment, le ministre est sport parce que tu as seulement moitié sur le sport et papa est le capitaine, il y a l'équipe nationale de fauteuil roulant, on va basket c'est bon on a fauteuil. Alors juste pour lancer un message Joanna na mutunyo surtout, on fait des émissions et nous voulons aussi vos soutiens, nous voulons aussi vos encouragements à travers nos papas, à travers nos mamans dans l'émission de quand vous réagissez, vous faites quelque chose, ça nous fait aussi plaisir, place aux alliés. Et ça nous considère aussi quelque part, voir que notre émission est considérée et suivie partout. Et je veux dire que notre émission est suivie partout. C'est pour ça que nous invitons toujours les personnes, valides ou non valides, de s'abonner massivement et de faire toujours regarder, et toujours de regarder nos émissions à travers la chaîne Sylvie, mon officiel TV. Vraiment, ils place au bon moment, image à Kitoko, moi j'ai mal. Tu vois bien que moi, tout ça, émission surtout. Je pense que moi, l'émission, il y a comédien et quota, l'émission avec l'émission, il y a artistes et musiciens et quota, l'émission, découvrir Tribourmon et Rosala, juste une chaîne à Bissou, ma Sylvie, mon TV officiel. Alors, vous s'abonnez massivement. Et puis, nous le sommes, tout ça s'appelle. Na batuno surtout ya membre et au bazana kati WhatsApp ma Sylvie on m'a ngami na be tanga ba combo mais lelo on apparaît dans ce moment qui apparaît place ba combo na ngai yaka apparaît là au kufa pareil marché sous souté moi tanga ba combo vraiment exalté pour je vous avais bien dit que votre enfant a un petit problème de téléphone d'après dans un problème vraiment dans même na WhatsApp na zate on a aussi pas mutunyo surtout il y a bonne foi bonne volonté au moins qui a zate moi Samsung aza moi na iPhone na moi techno mon robot il vient ndako tu peux m'envoyer je vais utiliser pour échanger avec vous vraiment ce moment là na disponible et puis vers c'est 24 heures pour causer avec vous et parler et la production ne peut pas être handicapé et ça m'a donné vraiment toi c'est pas mutunyo surtout à soutenir maman Sylvie toi ça va ONG et ya toi ça va ASBL et ya ça partenariat tout ça va émission tout ça va découvrir tous des centres partout. Toi, parce que partout, mais possibilité exaltée. Maman, si vient ça, bon, on peut nous donner, peut-être, par exemple, $100, moi et Bellon, tout ça déplacement. Vous voyez, peut-être ça, c'est tout ça déplacement. Tu vois que les lois, après qu'on met des taux, parce que ça peut moutou. Ça a famille, ça a une bouteille élargie, une bouteille restreinte, les alliés. Alors, si vous allez, vous avez une image qui toko. Tu vois que qui toko, handicapé, la vidéo qui toko. Vous s'approchez pas, ma Sylvie. Et puis, on va pas découvrir tout ça. Et Lubu, c'est peut-être l'émission de Maman Songolo. Tu n'as pas wana, bossane Lubu, bossane Lubu. Tu as un peu d'abino. Tu as un peu d'abino. Alors, même si tu as un BK, triple option, et Zawana, aux un poteau, au Yen Kinshasa, vous avez posé moi, vous avez un fait d'abino, le mariage, awa, image les ali, tu as un caméraman, tu as un moteur monté, tu as un moteur, il y a un triple option, Zawana, une photo, Zawana. Animation, je suis là. Dans ça, l'animation. Boye matanga vini tout eza anniversaire en dekoza awa collection dekoza aoye to za wana pona bino contacter vraiment je vous dis notre structure eza structure au batoza sérieux plus que d'autres structures
oyo YouTube omonaka wana tosala inventaire te me toloba eza affaire tostroka bato eloko te ni image te ni mbongo mpe te donc osigne na biso contrat tosoli na biso ovoya baimage ndenge mpe ekoya alors to avancer toujours presque na fait mission biso na papa tobete maso bahandicapé vraiment ndenge toujours ezalaka alors tobete mpe maso sur baong to baassociation na bino baassociation ebele me bapomi ya organisation mpo na nini bon omoni baong nakoki koloba baong oyo ya biso mpe bapersone handicap eza presque mingi baong ya baventurieux so nalobi bongo mpo na nini biso bandikape mpena mingi toza na bavision moko ya bien te neti biso na biso lelo papa journaliste okoyelanga neti par exemple opesinga 1000 francs bokabola nakanisi mosusu mpe ekoma epa na biso bandeko te moni biso na biso toza so na confiance te biso na biso bandikape toza na esprit neti esprit ya mbwa ngai kaka moni mbwa so babwakile mikuwa ngali yaka ye moko apesa moninga te yango eza esprit ya bandikape soki mpenza biso bandikape toza même moral même esprit ekozala mpenza malamu bolingo ezala parce que biso bapersone handicapé nde navandi na yo boye papa journaliste bapesinga 1000 francs nakolinganga mona ali yango napesa yo te mais eza nde mabe partage eza te entre bino fraternité wana eza te entre bino ezali bongo yango omona ke baong mingi ya biso bapersone avec handicap ezalaka toujours na baproblème ezalaka mpenza na baproblème parce que problème nango ezalaka moko lelo okomona moto agangi ate na boyebe tosalaka boye mais so okoti na kati ya lisolo wana omona mpenza baventure na baventure donc nazwa ngai alia na bango nano bazala nsima bamona ngai komi nano nazwi liboso na bango siko boza confiance entre bino te bape so confiance ya bavalidité oyo bazalaka na liboso bahandicapé so boza confiance ya banani confiance ezali na ndenge nini ngai na yo bon ngai eloko omona opesa neti exemple neti na niveau ya sport ezali kosevante te mwa éducation eza na sport eza mwa ndenge mosusu lelo nakoki ozala mosu coach na nga apesi nga po coach atalaka nga mosu aza na 100 000 pesa baninga nakoyeba oyo na otala grade ya motu oyo aza boye oyo il faut biso nyonso tozwa normal mais otala sikoyo so toyei na baong eza bongo te le mosusu bapesi nga 100 000 50 000 bon 10 000 pele mosusu na opesa te 3 000 apele mosusu na opesa so mpe yelinga pele mosusu mpe 500 nde tozali na biso toza mpena na mawa biso na biso toza na mawa te nde naza nango mpe naotala nga moko mbongo oyo natie na poche mpe nakende olesaka bana na nga me bandeko wana mosu batikaki bakolela vraiment tokomi presque soki émission ya biso moi message mot de la fin okozwa mpe bahandicapé ekozali mpe bato balanda biso balanda émission oyo mo parole na ngai ya suka nakosenga kaka biso bahandicapé toluka tokóma na baesprit moko ya bien toza mpenza biso na biso na bolingo parce que soki bahandicapé toza na bolingo namoni baproblème mosusu oyo ekozala mpenza esala biso mpasi toza badifficulté mpenza te yango wana mpenza biso na biso bahandicapé lelo naosenga parole na ngai suka toza na bolingo biso na biso bolingo entre handicapé ezala makasi par rapport que to bapasi mpasi oyo moninga aza nango mpe oza nango comme ça oyo eza supra te eza likolo te bino to boza bahandicapé quand edon moko don oyeli bino puis nazwi message na mingi na baassociation don eye mpe bino bastek ya maïs mpe bokaboya ndamdam baninga yo okosono de sec no yo mona lobomi na ndako na yo apres so etikali wana okaboya so baninga na yo ça se fait pas yo to bahandicapé moi mpe sono quelque chose kaboya baninga mpe ndamdam esprit égoïsme wana eza mabe yango moke peut-être bo avancer peut-être parce que yo ngaka yo zwa baninga bazwa te mabe boyokana boza association boza ONG na bino mabe boza na je peux dire asbellement bahandicapé boyokana pour une organisation ileka malamu alors nasengi vraiment merci na moto nyonso surtout oyo azaki branché ya kotala émission jusqu'à la fin peut s'abonnaki bota émission biso vraiment bota émission jusqu'à la fin je vous dis que na YouTube quand vous regardez les émissions jusqu'à la fin boyoka otozo lo bakapé bolingaka ma bêtise kate YouTube non chaîne soteka chaîne vous seulement ma boya ezanga tina wana non
pendant l'émission aussi jusqu'à la fin ndenge ezalaka pour s'abonner massivement pour te bisope nzambe pas sur YouTube tu as vraiment quelque chose mon colo chaîne nous sommes à travers peut se retrouver vraiment quelque chose nous voulons pas être toujours de quelqu'un tout bon c'est toujours à chaque fois tu vois si on nous appelle très bien il y aura pas de quoi de demandes inutiles je peux dire dans les alatés. Alors, ce bien Boston, il y avait des demandes, ça je dis, à chaque moment que je parle que j'ai pas un problème de téléphone, il y a des qui n'ont dit non, juste que y a aide, vous pouvez m'aider. Si tu en as, tu peux le faire. Si tu en as pas, laissez tomber. Donc c'est un peu ça. Pour le bon prochain numéro, bye bye. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Sylvie Mode officiel. Tu vis. Site ya Maman na biso. Sylvie Lokeba. Bolingo ya handicapé. Abonnez-vous na site oyo. Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Boya, bossa abonné. Na officiel TV mode Sylvie TV. Boss abonné na site ya Maman na biso Sylvie Mode TV officiel. Boya ko s'abonner, boya ebele. Boya hésiter te, boya boss abonné. Boss abonné, bokozwa makambo ya kitoko. Boss abonné, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko sans polémique. Parti prité, makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV.